Ça fait très mal. Na Congo, l'artiste va dégager Belé, va gagner Mouké. Ouais. Tu vois, au Canada, tu as les locaux, tu as un konzi, tu as un enveloppe. Et ici, là, dans quelques jours, tu pas sinon nuance enveloppe pour les cils sans hôtel. Lingala dit, moi, on a déclaré papa, place au Tinda Kingato Tinda, na bakanga. Si ko lingala ne mutu, ils ont que non papa bisiko Tinda ranga, basi bakanga. Ah, tu vois, donc la langue na biso yang te bimisandire biso toza ba impoli, on dirait or eza lingala. Makambu qui est plus grave eza la bien étant qu'il y a un artiste peut-être balukel bino to ba sali biso moi ba sal moko o bandeko ba ko betaka. Pour na place Monica ba valoriser oyo lobby. Place na fandi awa. Na poto okoloba pena j'ai mal aux fesses. C'est normal, la télé, TV5 et l'équipe partout. Surtout que nous a lingala. Té. Succès de wana. Hein? Succès de wana. J'ai mal aux fesses na lingala. Succès de wana. Wana succès de wana. Nalo ba lingala té. Té si de wana. Tout ba kota kala ba vivre bien. Courage na bino. Malgré que beba na biso mais côté pe ki bo moto ndambo ezalaka. Et loko bo ma biso kana pote ça va vie de couple. Vie de couple à 100% nion se a fauché. So moni muto za na vie de couple stable a uta dia quelque part blessé de guerre. OK. A kuta li sona blessé de guerre. Bango na bango. Ni dans Capache télévision, merci ba onyo so Rolanda biso en tout cas nzambe apambola bino bo mona mwa kala na kati ya plateau pe. Nabité na zonga na kati ya plateau na ba invité na ngai ya kitoko. Ndeti bona na leader a Messi, leader na biso nyonso. Mutu ayambara biso na poto esa biso pe ba réalité avant to koma pe to mona yango mwana malamu azara na ouvert pour na batu nyonso parce que ça et pesa meni mutu nyonso te aya ay biso ke te kende bo espoir zo mukanda sala bo pour s'intégrer sala bo en tout cas leader azana nga to beta ma solo to mona na pe moi kala merci ba soutenir biso ezala to zali te ezala chaîne et ça moi pense elle est remontée en tout cas merci na ba nyonso bazo tia biso vraiment poids ya solo to zana bio herbe cacao bino différence ezara oyo eza emballage ya kala oyo eza emballage ya sika ngai moko mama Capache nazo livrer bio herbe cacao na Kinshasa basenga ki ngai ba pesa ngai mbongo na ngai ya partenariat nga na esi bango te bo pesa ngai bio herbe cacao parce que na Kinshasa bat baza pe na besoin na nga moko pe depuis la kopa komela yango en tout cas o tension ninga na emata ezala lisusu te en tout cas merci na partenaire nanga bio herbe cacao bo mona ba partenaire baza belé boutique Modilux topesio le sac au mingi mama otaki ko yela biso pe bébé bozo mona boutique wana d'habillement ezala biloko nyonso bolingisa ke de poto okolata lokola mutu azali kuna grâce ya boutique Modilux merci na ebite kasi boutique azawa pia koma wapi kasi na pesio mbote na ba partenaire nyonso ba rolinga pe ko ya Capache télévision topesi bango ba merci tozana besoin ya ba mai tozana besoin tu vois le bio zakaka $1 bongisi la Capache studio tisiko zolia bampaka bambongo na mona tampaka moko ta yepisinga ta $1 pour na bongisa studio Capache télévision tous a besoin de bino pour soutenir bino et au sala biso bien semaine auto ko banda kuna ezali semaine mongo na osala vraiment ba mama nyoso bien pour na mona bango ndezo ke ko sila mutu nyoso azana entreprise na ye na osala réduction ya promotion na page na ngai ata awa na on sala une semaine à Chess Sports na yo et longwe une semaine à Chess Sports na yo et longwe moyennant quelque chose là sous 10 €, 20 €, en tout cas on sala la promotion yaba maman presque gratuit au TKK au sala raboy aux entreprises na yo aux la mini business na yo cadeau ya maman Capache yangwana leader des leaders boni Capachou ouais. Leader pardon faut comprendre que beaucoup comme ça va embouteillage chérie. Première émission en 2025 hein. Première émission ouais, on rappelé na bandeko nyonso en tout cas boningaka Capache télévision. Merci vraiment. Bon continuer ko s'abonner, bon partager. Oui bi Capache yana mibale belé. So moni mobile linga nzoto mingi kabaka pe mingi. Kabaka pe mingi. So moi si abaye yo. A ko ko yebiso te omona on ba acte. Na remorquage. Na ba acte wa no sala yo. OK. Usukaka ote nanga na sombelo mo ezanga ka muke. Donc combien il y a 1500 baxi langa wezo zanga. Ozana combien na $50. Donc baxi les 1450. De yo mo comprendre que moi sur yo
alingi na esungate vraiment donc milukela nzela okende en tout cas merci ça m'a sous plaisir tokutana tozale na poto félicitations hein Kapache bundi hein tika oye poto mais yo po chenga poati yo bepe na yati kasi on a biti tika oye poto la tungiso pe leader nzele za ndenge nini ma za ndenge nini ndete za boya masolo na ko beta afuna contrôler po yebi réalité mais bazomela biso jour wana na lo basubi lobele la terre émission to sa bazomela biso ba bien leader akosi boy na boy batimito ebeta te akosi la te poto en vérité ce que je visa na Kinshasa au commune en poto zongi c'est normal mais ce que comme na niveau au tikali yeba ko baby okosi oui batu nyonso ya kana poto so tikali yebaka na batakala na biso mitu ebeba comment yo mwana mama na bino bengane na ndako c'est ça mutu baby c'est ça mwana ndeko na yo cousin na yo ayena na unité hein azo sokola mayo zo gangela ye et puis yoza leki yaza mukolo na yo c'est ça aussi t'imagines muta poto sika fin du mois ndeko azo senga pe ndeko après facturer moi likolo hein soza na moi autant tikala ki nango oko bakisa veto futa palin yaya oya ke zo na aéroport yum to futa ki ticket na ena lokote na zongo est-ce que bozo rappel temps ba famille est-ce que so mutaye bozo attend déjà tant mutazo ya ko ebisa te na poto faut lukata moi service moi mke faut lukata moi coup de même moi mke non ba sala erreur na réalité à poto bande ko poto bakota kala parce que ba l'accent biso de image so poto ezalaka bien ba l'accent biso musala te bango ba l'accent biso kaka ayena mitu kamisa tout na Congo ayeli biso bilokos mais ba yebisa biso te ndenge nini faut musala pona ozwango pona salaire normal na kilelo na poto tika lo somba lupangu te soko sombi muyibi te so économie mais na combien d'années mais vous avez salaire na combien d'années so ça na des salaires yo no mosi na oui mais na salaire moko ya yo moko et puis ça dépend na musala ni no salaka mais ngas ko na lo bana social normal simi ki na biso ba na 1300 1400 sikoyo bon au futa ndako combien au lia combien au somba lupango combien courant au kanisa mbongo jour nini c'est comme ça ba soka kangisi kaka yebaka yo moko lupango ya intel asalika 3 mois 4 ans na poto muyibi mobomi oui muyibi ko makelima namona makelima baba makelima ka to calculer na mbongo yo 10 000 to calculer na mbongo so ko tshaka 1000 boza 20 ya mona féliciter na bandeko tuba ke na misala ba bunda ya muke si très important donc poto et puis ça veut la mutu nyo sauter ya na mutu mususu aye pena akokita zongi na ye ouais azongi ko net capable na biso ki otikala yo boya ki oye bisala na sa ni na mboko bo biso sala kani biso de sala biso de lekio na nini po yo tika 20 euros oui 15 euros voilà que tout monde muke na 54 non ba 80 euros et ça ngana uta Grèce moko na zongi pona longwa pana ngana ketinda ku 120 euros na sala gaz na penta akati bena taxi boyo alobi 120 euros 120 c'est que ça va kilomètre tu vois donc pour donner ça en réalité na ngo ya bien et ça c'est ça so que na tour Eiffel okangi photo sali matalana après ba peso $50 merci nengo jamais okotika ngoka wana itika la kawana et ça le coup bien capable de oyer complexe silio vous allez ernion so sona ye boni poto tout na suffit boni poto yo bo yakiti olaka ki ba parana o so ngoni ba oni oyaki poto kapacho yaki poto oyeli mamani tela ile bleu otela ngaka munoko papa bilamba omoni mbongo kangisa omoni $8000 kapache silele okaboye bonyo kwa maka ozu ba billet ozu makaba ko lia na kakaboye o 8000 esili ba yo sala ngaka ba video ba biso ba sala 300 euros na bisa yo moni poto bandeko tout ba kota kala ba vivre bien courage na bino malgré ko beba na biso mais côté pe ki bo moto ndambo ezalaka eloko boma biso kana poto eza ba vie de couple vie de couple à 100% nyonso les a fauché. So moni muto aza na vie de couple stable a uta de quelque part blessé de guerre. OK. A kuta li sona blessé de guerre. Bango na bango. Pour na poto la majorité ba couple a poto nyonso ya miyibi na miyibi. Moi si abanga relaxa mobali, mobala banga relaxa moi si. Miyibi na miyibi. Mbala nga na relaxa te. Pour na nini ba yiba ye. Mobali be na relaxa moi si na ngate na bomba ka e ba yiba ye. miyibi na miyibi wa bimana oyo akendaka pa oyo miyibi na miyibi na miyibi
Ah, oui. Pour le niveau malili wana. Tala, mboka wana. Yo moko. Des grands moutards mabe comme na mboka wana. Mais quoi ni? Non, na évité. Satan dira fan de la kuna. Mais communauté, vous se réunissez pourquoi? Kosangana. Kosangana, oui. Congolais, ça me sangana. Ba Congolais basangana kana moma moko. Na moma moko. Ba Congolais basangana ka. So bakanyi muyibi. Ba eko beta. Oya ina likofi, oya ina libanga, oya ina nzete sili. Nyonso etikali Congolais sangana ka te. Koinana, méfiance et tout. Na mona tata na kati bandako na biso to uta. Ba parents na biso na kati ndako. So ba komo mona ka mwana komo débrouiller bien zo moi info komo bengana. Zo pe ndako futela ti. Muteme komo keto. Ba parents na yo moko. C'est ça. Donc Congolais zalaka unité. Yango mona ngata na makam na bango bo intéressé ngate na oya pété. Na so bengana na bino te na oya pété. Na sala makampe selonga. Ki mutia malamu na nga onzamba pesanga na omeko batelango. Yango mona linga na profiter pe. Na linga na sala moi documentaire. Témoignage ya leader à Mister mais ana no bien. Na zo ba président nyonso ba président sai ba président. Ba lo batango za na envie. Tante ba lo ba mukolo to ko beba na kana long na bimisango. Na la savon que nazalaka bien. Oh, si on mona ba Congolais bozaka bien na bien tina suka. Te ebeba ka. Kala mingi vete, lo kwa ndete sabo nzamba zo sunga pe mo muke. Biso ba leader amito ko mo sunga. Mabe na ngeli bando bimati. Petit wana, elinge ko mabongo. Kala mingi te. Yango moninga, na ina sala documentaire. Te mi salela. Ya malamu nanga. Eza bien. Et puis na ko bomba ngo bien le quoi film président Saya sala ka. Ti le bimate. Donc 8 ans. Président Saya que j'ai sali. OK. Mais leader pour nous côté ba nité ba événement té artiste a. Ndete événement. Ba benga côté to yo be la pese ba trophée, bon pese ba ta groupe na quand même. Mais ndenge za ka ba nzonzingi pe ndeza ke ba spectacle kaka ya ba nyonso ke ba yo e ba intéressé yo lingate to yo. Naza na kidite so ba bengi ngate na yeba ndenge. Mais il y a pas de na côté. On a pas tout le monde en ah na mona tout on beta Maribel tout ça là qui wana donc à mon avis so ba bengi ngate non il y a des va présenter bonne émission dans Sika instant surprise bandeko tout soutenir leader ami ici na leader ami ici télévision en tout cas merci instant surprise et ça on est ça la promotion il y a bakulu to na biso basala art ba bimisa basala banzonzing basala ba théâtre vraiment non que de kokundola kotala bango pe so na ça na moi infra moi eloko ko mela pe to meli na biso ensemble pourquoi pas en tout cas ils ça nga très bien instant surprise ba pe singa chance il y a bien ka kezana musala ozala respect so za respect ozana na batunyonso nana ngana mutunyonso ba vie ba yaka pananga to tourner ba mère bazoya donc ça nga très bien nazalanga sans frontières donc yebaka capable na rappeler na bandeko tout na sala film té na sala nzonzingi té mais nazalaka na bakulutu na théâtre na muke na notion muke ona nango ona dégager donc oyo lelo ngape na komi na posa obimisa bana. Oh, ça peut. Té, na ça la groupe te menace na bana ka on ngape lobi na ko fanda pe na tala ka bango na profiter na moment oyo mama ambuiza. Ah, c'est important, c'est important. Ils ont recruté. Ouais. Na bendi koto lité à Kanda, yaka na formé, na bendi koto yo. Ouais, na sangisi bango nyonso na formé bango. Ouais. Vous savez quoi? Oh, formé terre. Té na lobby kaka, na bendi moi batu, bazo ba formation pe na mayele ndambo oyo nzambe a continuer au pesanga. Mais on a vu ça ma boli hein, on dirait auto tika biso pe à son âme. Tant on qui annonce on a sous que bozu day et ça qui on déjà soké déjà kuna to. Ouais, tu allais dire na kitambo na kenda dia na ndako na lekaki pe à son âme ba mama ba saleli biso ebele. Ba mama ba pesi biso pour ça théâtre. Bango vraiment en tout cas pe à son âme après mana kimia. Donc à Koufel pe libana mboka. Oui, à Koufel na Maroc en tout cas na ebike ba konzi à RTNC na ebike ba luka basala nyonso pona Corée vraiment en tout cas tout ça de cœur na bango. Donc communauté il y a théâtre et Koufeli lisous. Donc tu kunda peine papa na biso Richard Mukoko. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal mais tout ça la en tant qu'artiste pour yo poser na kin mingi to tchao te que artiste so ya poto so ni parce que ça ozo vivre na bande kona yo qui célébrité na yo monon au Gérango neni et puis ozo mon avenir il y a ba artiste il y a Congo ndenge ni pona ndenge
bazotika biso omona pe soki mutu ya kufi omona comme so ba cotisation otala tete ki atika bo ezalaka bino moko bozaka mayele te ya kobomba mwa muke wana to ezalaka to pesa leta kaka tor nyonso non eza na bilo mibale na vie oyo basangisaka eza mariage na matanga donc ceux qui est na famille en tout cas batiaka il ngelo baté famille ekokité non ezalaka selon ba coutume selon ndenge mamango ekendela besoin système fait famille babungisi ndeko tu vois ko kansate biso batalibanda ta tu cotisation nde tozana mawa koleka ba famille biologique non et ça qui par rapport à famille artistique to meki un peu kocha moi libanga mais en réalité vraiment ça fait très mal na Congo ba artiste ba dégager belé ba gagner moké tu vois au kanisa ta lelo kuta na ba konzi ba pesi ata enveloppe. Et ici, là, dans quelques jours, pas sinon nuance enveloppe pour les cils sangotin. Et ça l'a bien, étant qu'il y a un artiste, peut-être, le binoto, le bisomo, le moko, le betaka. Basala ba spectacle, ya ba scène, ba ko organiser ba week-end, ba mois, ba yaka ba zo kata 1 franc. Et ça plus bien que ko pesa ba comédien, ba artiste, ba enveloppe. C'est bien au sein la bande ko ba salle. Ba ça la biso to ya kata ba prestation. Ba ça li bino moro eza na triomphal. Mona ki on se fait arena. Te arena te mususu za koto. Mususu. Est-ce que c'est et si la presse. Ah bon? Ouais. Non, petit tout hein. T'es dans la petite. OK, faut bêta tout pour nous. Faut bêta tout. Papa chéri pas dans la deuil. Ouais, en tout cas, père son âme, Séguin Maniata, après Manakimia, vraiment, en tout cas, Séguin, ça fait très mal. Océane, moi, on a eu ce soir, tu perds de moi, on a eu Océane. Le sous? Oui. Non. On a gibé à moi aussi. Ah, tu as oui, mais tu as des réseaux sur cette école. Je te jure. Papa chéri. Oui, on a des. Moukoulou. Oui. Moi, leader à Pembe. Oui. Yamoufoude. Oui. Yamofléry. Oui. Ah. Internet au monde. Oh, BCBG. Oui, bah tout est moi aussi. À perdre vie sur place. Oui. Ah, c'est ma maman n'a pas. Tout le monde a fait Zobima, bah Ezobima. C'est gain kulutu na biso auto otika biso lisusu Zulema ngana bika a perdre ba te belé année ba maltina un peu de maltina sans alcool ba te belé ba mulala année au penza na année. Mais papa chéri te mta sala liwa oui ya sala liwa te ana eka victime kaka ya kimta malamu ya mona l'air mo batu suspect ko benda bango pembeni faut ko banga ouais faut tika nde tata yo pe na zo encourager yo capage ouais donc yé baka mutu ni no cha pembeni très important pas sinon ya kala ba ebité bango ba otala lelo et puis bato zala na bango pembeni tango bimisi $100 bolier tango bo kabona ya lingo pc même sous 50 ou 80 oui bien ouais oui pourtant on peut se transport zo ata 10 000 mais kuna to liaki allez tant que n'a pando ça bon voilà ce qui n'a pas bon kisi c'est que yo vous en kisi à pauvreté pour ni kanga na pesa yo yo poko pesa ngati c'est ça pour na nini kaka para pesa ka bola ya congolais eza pasi à vie eza motema mabe moko na biso ba bola mais eza sona ba bola o bazana sia ba bola oyo ye alingi kaka dépenser asili so kaka nyonso akoye baka ozana 1000 mama no betelo calcul maman dépensé qui 300 a dépensé qui 200 et le temps et puis ayo tu loka prix maman zo bela moyena ye zate et c'est combien 200 pour y mettre na somba liso elamba ou bien eloko na miso batute surtout bato travailler là bango mekate très attention à comportement ba congolais ba congolais to commis très dangereux motema mabe gi tu vois talaka ngamoko copine nga zo bisanga za na zemi ote moya bota ezate toke to longola ka zemi na bi aucun problème ezate cousin nga aza docteur na mema ko na lingité abisi te na pese ka mbongo non au comportement donc congolais so mona ko vivre na ye non ozemi nango yanga bon soki ndeni bon etikali alingi ta biso bongo pe tika tiki ami bon problème ezati to kanga na bakanda to blokana lelo après 2 ans na bina benga ye na tuna mwana na tuna boye mwana kufa ko benga nga suti na bota sia yo mta bota nao wana bo makasi pour dini na pese mo lo la zemité yo mta lo la zemité za ko boma non na ko boma mutute non jamais. Donc, Congolais, en dimanche croqué, mon bali naïe, Zemia Lukuta.
Et puis lelo ozomona na kala to yebaka moi si mutasuko kaka mobali mais lelo ozomona na mibali ba kono skoke basi oui nandeni kapa nzambe na ngai ndeko nanga moko buna tanga kombo te famille à moi c'était kai lopango sikoyo ye na mekato ti afandaki kaka nzoka obeta dia calcul moi si sikoyo apesi mo ndambu na ndenge zalaka yesu ko créer habiter na mbongo oyo to soma mo biloko kande zalaka après to botisango moi si na kimutema mawa na boningo apesi ti mobala ki Angola banda kenda ti lelo sans suite donc kala te baki basi bampaka bakoma na greko makasi na moi film azole la lobby tant to saki na relation ka ya na leki to saki bien mais depuis na linga yo okoma ka ta oza en ligne so na peso ka sali yo papa malongo lobby ni pour la relation bon en tout cas ba relation na mboka oyo so moni mutumo bo umeli bo nyokwami bo zana ye kangama fanda wana oui mais so moni mutuka keza tantôt plutôt kabwana OK ba ma chérie attention na opesa mobali deuxième chance troisième chance quatrième cinquième suka nango yokto okende la yokto okende yaya nga banana mona mwasa ke bota kufi. C'est ça. Mobalo atiaki zemi atika. Et puis azo lela, te kana matanga wana. Ana kosa mutu moko azane pembeni voilà belaka ye, akokolia te, apesi appétit. Do likangwa ye neti na matanga pe. Tika bo. Ye mta yele papier mouchoir pangusa. Do azo tala mbandane ye wana bakundi alali congolais. Nata on atala ka Congo na sekaka. Congo en général, donc attends la classe tant au kola soka batangi pays Congo na bando seka. Mboka oba bengana mindele. Mais bolo baka français. Français na bango, bozolo bango. Ata yo mo kapashi. Mboka Congo, bozo kanga toilette na cadena, ba oyiba ni na kata toilette. Ba baby set. Kanga toilette pour baby set. Nous sommes là pour ba baby si on va kanga raté. Mboka Congo. Congola moni ndeko na na pharmacie yaya o sala ni na pharmacie ba biso ngana bela raté vraiment Congolais qui mta ma bena e venir suka place na monaki ndeko mo ayeba ngana appartement place na ofanda na likolo na deuxième niveau amoni ngana si azo le kazo belelanga bon na makansini na sauter pour aller en place au ça to la salade donc Congolais tika kaka TV amoni pe mutu atiata boye ale non fatika trace on est yebi ye fatika trace et puis Congolais ça ma casse na ko interpréter makamna ndenga mabe talaka Congolais bana basala biso Congolais beta ka mabe oyo sali bango jamais abeta partir malamu jamais abeta te et qu'est-ce que va faire des couples so kaboina moi si to na mobali mobali ke beta mabenyo sa moi si ke beta mabenyo sa mobali siko au juste bana fana ndenge ni o la de la pe va sali 7 ans bon 7 ans tu malamu ezalaka te kama be donc Congolais na évité basali biso na matière nini ya on a tout dit prophète Denis Lesi na mona ki ona yek balobaka Jésus alonga de Satan sur la croix siko Satan ni o bango siko babundisaka o babenganaka ay sekoni basali ya nzamba ko prophète non nazaki na maloba leader est-ce que des fois pour quand ça pakana au fire oui ngana limate ti le vie fire kufa ouais depuis on kenda da ota balifanto bana na yetu wakati bana ba mineur bana ba téléphone te ke kokena ndaku na okende et moyen ça la tête so mutaza tête mutakufelo ke na famille tala bana te Congolais déjà des awana tellement na ko ketala bango une fois deux fois trois fois te non que détain bana bango moko de ba yebi déjà banan bando za na papa ba mona na papa na bango ba yebi ouais ngandi maté vie faire vraiment ça fait très mal hein on se souvient bonté hein en tout cas là aux alater mutna mona na mutema ya vie failli na ki mutema la mundenga zalaka président Hans Luzolo que j'ai sali ouais vraiment au benga président Hans pour tourner à très simple OK azana ouverte très bien
président Mike la Duchesse pareil. OK. Bozanabino, bo tourner, même Moutema na failli. Bana mona failli. Il faut ça une visibilité makasi. Pourquoi? Avant nous on a battu nyonso. Ouais. Ba vie belé au benga boye. Au benga boye. Bango le quoi derrière ba bimaka ba mona ka dire so basangana ba leki on dirait Sophie bango. Mais fait failli abande ko ponata abande o tindika biso. Yang mona particulier biso maango. Fait failli za na bande ko tout na batu tout. Mais makambo obimi beno leki bacheka tose beleta baza otanga ouais biso de tole ba petit vie ouais. OK, to so que n'aime ça molo vers la fin mais ça va question mususu fona bamba on li susu to moni les lopé dans théâtre polémique et côté qui trop bakan tozo mona ba texte pe za susu bongote tozo mona batunde bande ko tala pe ba théâtre za bongote pona yo. Et là, on fait faillir, surtout. Et ça n'a pas si fort. Ouais. On va faire faillir. Nandimate fait faillir Koufa. Nandimate. Dans la fin d'aller. Viva qui a un penza. Vieux to tambola kakar nanga vieux boyer. To lia to melabaji to tourner. Président Mimi donc j'ai failli. Après Manakimia. Ouais. Non, ma question en tout cas dans le théâtre. Tu es polémique trop. Art et ça, faut dégager art. Faut repérer sa leçon. Moi, leader ami ici, si on a le salaté na comédie, na film raté, na salle raté. OK. Na comment il y a un message, na contenu où il faut apporter un plus. Mais plus na théâtre au là, Babylone Moussoué les na théâtre. Mouta osala kaka po bato ba seka kaka lobi na kaka du n'importe quoi po bato ba seka nga nazana ngambo wana te nga nazana ngambo ya message aux opesa leçon ni no opesa éducation ni no opesa c'est ça où ils ont compté ko seki ça elingi lo baté aux stars ko sala base elingi lo baté aux stars art ezana makila art ezapa na yo. Tu vois, savoir-faire na yo. Nga leader amis nazana posa oleka mutute, nazala pe na posa ozala na sima mutute. Nazaka place nga naza, nasalaka o connaissance na nga muke onzamba pesanga. Sikoyo ya malamu na kati na nga na convaincre ba congolais ba oseka. Sur place na mona rake hotel, c'est que pe nazana savoir-faire. Na sala filmité, na sala nzonzingité, tout na salaka, naza apprenti, na obundana, na oyekola. Mais na oyekola wana bato ba omona ke na komi mais ngamo na omona ke na zana na travail ti lelo na travail na sala ba répétition na obundana et carrière nanga na otalango lelo te na otalango après une année 2 ans tozala kana ba plateau to beta ma mususu capage ouais to beta ma mususu o ezaka ba début auto sala ouais. Leader merci dans pour na plateau na biso et est-ce que lelo ndenge penza théâtre ezalé la kiné lobi ke yozo apprendre nazo kaka na kati ya ko apprendre de tout monde ba maman ba le somo incarne rapena ki mama tout monde ba artiste belé lelo artiste mingi ya komi na ye soki akomi kobima ou bien koma akepoto refuge ya artiste mingi et komi poto pona yo ezo casser pe ambiance il y a théâtre na bisoté par rapport il y a mutu fala sala pena carrière na yeme akati on a kati to et dépendant la vision ya mutu yemo ouais ils ont dépend la vision mutu ouais ils ont dépend la vision mutu na bataya mutu et puis poto ils a différent na wa so komi suka so komi sika pardon faut luka mukanda luka ba réalité nenga au vivre so komi stable nde bandi makambo donc poto ils ont monde mususu par rapport à Congo. Donc c'est normal. Et puis, ils ont ébélé dans le théâtre, na yoka, na ba légende musu ba kulu to fandi, ba théâtre parce que aza bogar, aza kitoko. Tu vois, il y a un moment où on conseil na bandeko tout oyo, ba osala art wa kitoko te, soit kitoko te, luka poto na ndenge na o. Po basi ba luka ka mobali oyo, aza moi télégénique. Ah kitoko, bo abengi soka bongo. Comment on dirait bébé petit? Soit nous bogar. Moutloka vie gao. Moi c'est obengise. Faut bunda ndenge na yo. Moutloka koko bilali. Moi c'est obengise. Jamais. Faut ya poto na ndenge moutloka nga. Tala ba jar na biso. Moi c'est obengise. Faut ya poto na ndenge na. Ba ken piana.
Moi ça bengi sauter. Comme on a ndenge ni. Aluki poto na ndenge na ye parce que moi si a bengi sa ote balukaka mibala kitoko. Ba genre na tangeli yo. Donc c'est que faut bunda yo moko tina ndenge okende le poto. Moi si na olinga risque wana. Risque ani. Vous passez sur le bana poto pe alaka ya zone aéroport ye moko te na ba copine ba komi. Oya ka ko bata macho. Esquiver yo. Ouais, na bisa yo. Na profiter pe oyebisa na ba maman nyonso. Ba deko nyonso ya basi. Ko permettre mobali azana passeport te ayebisa yo. Tu es la plus belle du monde. A voyager. Akenda wapi. Et puis mobali azana kwa bazoka. Soko zuye mama tafuna suka le silibwaka. Zo mususu. Oui. Pour mobali soka zuyo na poule na ye balimbisa raté. A changer ma position à niveau moko. Ayo ke no mawate. Oui, mi ba mi te amabe baza. Na so vérité. Ouais. Neti bayo. Te bon nga limbisa na nga ye. Oui, nga limbisa na nga. OK, c'est bien. Ouais, mi ba baza pe na balimbisa te. Yo po yebi na bango. Oui, akani yo pe na okana. Pourquoi pas? D'être yo toi na télé quand on dégager pour quoi moi na muke. Ba okana combien? Botti la vision en commentaire. Oh non, combien ba moi muke c'est que na koko. O déga, o bita la terre. Tala mbebo, lembi. Na ko simba. E kapashi na simba ta. Na simba ta awa. Eh kapashi. Kapashi tango yaka sika. Oza ma be. Sika boyo kosi. Oza lo la soleil wanga. Tango yaka. Wa soleil ye quartier la tesika. Na Chiquito. Wana Chiquito aye et pas ekulutu na nga faire rigola. Mais yo yaka na média. Mais comment wario to go kati suki. Nani? Yo. Oh. Bongo wario ka faut kata suki. Ben oui, bongo ene na lomwe. Ba bibement d'ordre il faut kovuka. Suki ebota te. Mukokoli. Suki ebota te. Bota men pour l'instant. Via mystique. Il y a mystique. Mukokoli. Que je sali fali poupa. Aigle. Na pese bambote bele a mystique. Abomene ka actualité. Via mystique. Na monia zone. Donc tala kaka suki a katisi lié na album. Suki a katisi lié na concert. Lié na nzembo. Vie siko na ozela. Ya fali na ozelo ke kata manzaka. Via mystique. Non, aigle fenaza aigle solo. OK de otala. OK de otala. Tena nta ben senga na répétition, mais en tout cas ba erwana na pena ba tournage. Donc ça là nga moi mais na okende. Funa getala. OK. Ouais. Ba c'était ça la banane. Ouais, en tout cas na pesi mbote na yo. Il ça qui toko bo pena ngo bebisa. Kapashu. Na we mnene. Oui, en tout cas kimia kapé dit. Faut dire ba matembela ki sasa. Na kabona bata mabe nyonso. Te kabona ba on. Oui. Santé 2025. 2025. Na kabona bata mabe nyonso. Ta la santé. Et puis 2025, na zana muta senga pardon te à part Nzambe. Surtout ça. Na sengo pardon, yo muta mukilo ko langa. Makolomi balenga bebe bale. Non, c'est un pardon de. C'est ça iPhone non. Non, iPhone est un bilo à Mukili en tout cas. Merci déjà. Merci la fondation Widal ba otika ngate. iPhone. iPhone on peut sonner ni capache. Oh, bon ba pesa iPhone. Au moins na son kabelo surtout na télé boya na obimisa mobile no irresponsable. A kokyo so bilo tenga na pesa na ko manquer te. Na na respect bof. Yep ça en combo bof. Yo ka ba oza pa kabarate wana. Yo lo baka combo capache. Bof papa. Yo lo baka ndeke papa Dior tindele iPhone. Yo lo baka papa Dior. Te yo baka papa Dior tindele téléphone. Azo angati. Lo ba bongo te. Wana sera pour na téléphone. Na linga ko makasi obi pourquoi? Ya ofaka na ndika. Na flatter au te capache. Na biso vérité. Na niveau na yo étant que moi si déjà au l'équipe maman na biso. Pour maman na biso azala journaliste était à kena pototé à voyager engagé batouté mais yo sali yango. Tu vois, on manquait déjà maman na biso indirectement respect. Na ko bundiso, toke samba pe na lobi kapashi, a manqué maman na biso. Maka maman na sala te kapashi au salango. Pourquoi au salabo? Et puis au salango pe na bato ba mikolo na ba ko sala te yo zo salango. C'est ça. Et puis le plus grave kapashi au sili qui si ba média tout. OK, poto banalisant au sali ka 6 jours au zogi. Point de temps ma ba boye ko kapashi. Bato ba oze la kapashi ki mae, kapashi ki mae. Yango nzambe soka pamboli yo kapache faut relaxer on a mis sur bateau na penana na isengo na yo merci te parce que tangu onyo kwa ma série wana ti lelo tu vois
tant pena série wana ozoni okwama mutu te azala wana et puis kapashi biso to bandi kozana yo ya tango ya passe si ya ba voyage te ya ba fruit de cité ya nini te biso to pesi soutien tozana okaka mais ngana kamo ye poto na bengi ozo yambanga te yo baliaka na yo sika kit o biso to ye awa na vie ozana yo sika kaka na benga kapashi no kaka cousine na yambi o kapashi olala ya jika nzambe boso salaki un mois na poto tout to kutana non pardon kapashi o songa ka o batuna yo ngai yebana te fondation Widal ya mama Deborah Luando na pesi mbote mama bele wana mama nanga alinga na niveau moko talaka abenga mon fils tozawa to ya la sape ba image à talaka kazo benga mon fils c'est bien na te na siko mama eza ya publicité te me pesa nga mama nga sa plus nazalaka na papa pété son excellence Guy Luando que je salue nazalaka na papa té o ya publicité fondation Widal non na ba bendanga kana oyebisa yo te ndenge na kutana papa na mama na papa benga nga boyela nga mwana wana na ya papa na linga ko mingi a boye to solo na papa na suka enveloppe abi mama pa linga ko makasi mama benga nga na ki Angola na bokasi ya mama Deborah Luando ya fondation Widal mama tindela nga mbongo tina Angola c'est bien fondation Widal to komango atawa te et ça la bien to longoli oyo na sengela yo mais sengela nga to longoli ka oyo to che et puis so continue na fondation Widal so kaka oye na yo moko pena opema pena na kimia ozala pena à l'aise et puis so le baya otala yo premier jour baya otala nga na ndako pa na nga na sala gaz na penta 4 voitures fondation Widal en tout cas maman Oumela merci na ya Willy Moucheni code mboka ya Willy ya tunaka na tongo petit boni oliaki omelaki papa bongo tanga moko pena na sala na poto na tongo wana funa lia kakati abi atika bilobela bon na otinele loko momona kaka tutu na téléphone et merci du susu na ya Théo Zambota muto alia ka dollar et lalate funa mema yo ya Théo Zambota foto ke no gemena na okenda te gemena okenda te non te yo za no bio na cop ya Théo Zambota yo na sankara pena kapashi yeyo en tout cas mon appel gemena ça 55 déjà yati na Willery déjà ya au mona de avier ya Théo na mona ya mbalo mutaye sameza non yate non na mona ete faut mon avier tala kaka vie ozala na bandal oye wana mais Zoata 500 futa transport ya combien transport à Kabelioté. Il y a Théo Zambota. Tu vois, toi, on a des komoko. Il y a Théo Doluka. Tous en bateau au Congolais. On zamba tcha pembe na biso zaka pour il y a sans intérêt. Très important. Tu vois, au côté la Théo peut-être ozo yembela yo so doré rien. Mais azo pesa yo na monté mamala monaye. Et puis mikolo na bosanité AG espace mariage. Bisika o ezo lat sabasi et ça la maquillage. Manzak ils en a Asanef. Ils en a Asanef, ils en a Kasavubu, musu ils en a Kandakanda. Ah c'est bien. Donc ba lat sabasi na biso na primo quoi bien. Bongo yemoko kolo nango. Abata minaye. Moi na muke na biso kapage. Bongo bien. Moi na muke. Bongo so bia kabelao. O sepeliti. Tala kanga na loba te na bandelo loba. Bien. Bilobela na komi nango. Bikolo ba o kabelanga na za très à l'aise. En tout cas merci na bandeko tout bolandaka Kapachou, Kapage télévision. Bozalaka wana pona biso na lingabino makasi. Mais na lingi pe na osenga na bakonzi mboka. Tout valoriser lingala na biso. Ti et comment pena na ba école et comment pena partout. Parce que lingala ngamo pena matina avion mundele pena zo ibisa yo mbote na yo. Ozo kende Paris. Mundele tina niveau azo balingala. Malgré lingala ngo biso moko to banga kango na langue biso to yoka ngo soni parce que lingala façon de balakisa biso za pena soni te za langue nango so tcheboye likata o tcheboye likata o sakisi bo makata donc bambote na biso lingala te o za lingala OK so to tcheboye makata ba tchele biso na commentaire iya isa lingala te siko yo poni papa bisiko tinda nga ba sibakanga tu vois lingala te moi on a déclaré papa place au tinda kinga to tinda nga bakanga siko lingala nde mutu ezoke na mabe papa bisiko tinda nga basi bakanga tu vois donc lingala langue na biso ya mte bimisa dire biso to za ba impoli on dirait or eza lingala makambu ya plus grave eza
mais moi to bimisa na télévision ezate parce que tozo banga oh mais c'est ça si grave te hein lingala kaka te yaya naza fier ya koloba lingala na poto tozalaka ofandi boy na kiti yo pona place monika ba valoriser oyo lobi place na fandi awa na poto okoloba pena et j'ai mal aux fesses c'est normal la télé TV5 et l'équipe partout surtout que on a lingala te succès de wana ah succès de j'ai mal aux fesses na lingala succès de wana succès de wana na lo ba lingala te si wana ka na lubako te bye te webi mboka na biso tona ba richesse mususu bilo ba olia pe foi kota oui na richesse ozubi na kwanga ouais masoko ya dendo utie pembeni na pilipili olie pe no sentir vena kete mboka na biso na héritage mamba olia masoko ya dendo goût ba tumbeli wango à l'aise yaya mboka oyo na ibisa yo pilipili siko ya koboeta ya kobukuta na mwa safu pembeni na leso kindoki na saini bye en tout cas merci na bandeko nyonso bouti kolanda ngai en tout cas ça ndeko na bino leader a mis place mabeza en tout cas bolimbisa vraiment touti na biso kaka ko solo là mais to bossa na te to bossa na te na poto déranger nga na solo là to bossa na te bandeko poto ata osali fier nyonso okosala ozalaka na poto yaya yebaka yango mukolo kokufa ozonga kana mabele respecter bandeko tika na mboka respecter bango très important kolingate wana murmurer cercle na ezo kita mususa balusa kina elongi kuna non luka ba lela ona nenga bien kozala na poto lingelo eza synonyme ya kobonga te nga bana na mona voisin na nga senga mbongo eutaka Congo ya na poto sina poto eza wapi muko msina fada pete munoko batombola na bika sizonga na okaka wane bobunda na memi ngambo ya eloko ekomelinga na Congo awa na ibisa te bata snel bayo kata voisin na nga courant lokwa zena escalier te nga na zana escalier mulai na pesi bakati courant bazongisenga bakei nga na voisin na kona mtama obe mutema be mageba courant weza rapete to basenga escalier te bango ba monaki to mona escalier basengi ngapi na pesi bango te wana za mutema tu vois donc congolais za mutema mabe na niveau moko au déficit maman na bino mbongo era ko futa comment expliquer yo zemne nyokola ngere eza na rapport nini mama yo zu mbongo na ngere zemne na ngere côté wana netika obi ngaba na mona moi c'est pasteur na biso na zemi liboso cher na bi pasteur makasi ti a zemi ne mutema ne kiti d'ailleurs que nota ne ba OK d'accord que nota bien OK nota etada ma ya couple pasteur to tient arranger nini ya ba pakano to attends let's say alliance attends obalaye o cheka zemi o cheka na moyenne o cheka na moyenne hein donc mboka oya Congo Capage TV Capage TV Capage TV